Fingi fait résoudre le paiement. Comment les pas de ce que tu as batu tu o batanga kombo batu tu batangi kombo le po est-ce que moment batu tu bana ba confinement ba coronavirus pas ka sibir makasi na kombo na ye wana mutu to azo diembela mutu to aye adiembele mutu to aye manda warime bayange bategela warime yaya alabina mama nzoto babloko wana bayebi yango azika bana gini na monda ntie biloko talambi yango yo bolingaka mabolongo iye na mabolongo po totombaki déjà victime ba coronavirus oyo eza parmi ba raison oyo pe sala eke et bon actualité na biso nzembo asikata ezate ke to sali nzembo asika non nyonso eza ba nzembo ya kala asali ka remix nango mais na version acoustique et sali batu bien na ba parler koyoka so voix ya faire egola na ba nzembo basi ba yoka mais na mo ba niase msusu na mo ba style même style kaka mais moi album alboso abonyoma omoninga na mobali na yo boma moto Affichette TV Barbie Boss abonné chaîne Bambiaka chaîne evimba buya kaye mukinji bobo wana kaka soki bo yoki kaka générique oyo ebandi kaka ba mukinji bobo mukinji bakata yo na tuni yesi bakata yo bo s'abonner massivement yesi bakata yo et pas bakuluna na Juliette. Bonjour, tout comme bonsoir, tout dépend de l'heure que vous avez reçu votre émission Carrefour de Stars avec votre homme la servante Bianca Zanga l'avant Angélique. Là je vois mon boss affiché tout TV Babi la patronne monté ma batu ya Emile Chakembo donc Babi meilleur couple soko boy bango sala mokili non dans la mokilo anzambe yo olinga bango makasi so bo linga bango yo doka balobi merci beaucoup na Odette Lessa na Mifi Lessa na Nadine Kialuta Jocelyne Kialuta balobi Irène Kialuta Karine Zanga 10 à match. Malobi Frida Niebwa Nene Nzimbi la brésilienne Niki Soka la patronne. Et pourquoi pas na Doris Mwamba l'international Christelle Ngoussou balobi Rosie Mbouyi. Et pourquoi pas Austin Kabobo, éternel et mon berger, je ne manquerai de rien. Pichou du foie na mignon noble, grand frère Batoya Ken, des corps, animateur Makoya, président Ibrator, Bambote Place Bazali. Donc, Awanazanga mon côté lelo, boleli leli mi. Obozana bezo bon monde. Obo mona keli susute. Oh, bless créateur yo nazanga. Bonjour Béo. Ouais, bonjour madame. Boni santé. Ouais, santé pépélé, super, tout va bien, malgré avec ma confinement, mais ça va. Ça va bien, évolution puis la musique ça va. Ouais, bon, tout ça, il y a qu'à stopper, hein, au moins, banda, bakonzi bakoisa, balobi, na moment confinement, bal ezate, église ezate, concert ezate, ba terrasse ezate, surtout tu acceptes qui, hein. Na ba boulot à studio tu arrêter qui mais tu oses la kaka soki ba pesi mot d'ordre ba boulot te zongi mais la musique na ba téléphone quand même tout ça bien mais na malgré confinement ngo ngira ba parler bon mon acoustique les pas de salaki salaki moi remix ya banzembo aimba on a version acoustique et ça les bato bien écouter qui partout Europe mobimba partout mal ici ba les banda mboka ba do savourer ngo
mais biso toza na biso toza. Voilà, merci beaucoup. Blaise créateur alobi bazana bango bien orchestre c'est normal et puis président Chetan Gola papa Hervé Atiki Binoté abetela kibino acoustique. Blaise to kota na résumé mukie ya musique na Blaise abanda carrière ne wa. Ah Blaise carrière za mulaye Blaise na bani carrière na na bandalongo ponga na mona bandal. Na bandi ko bwaka na 99 pona bande ko linga tellement ndule na ka ndule trop mais yo senga lango ke na kota skona ba groupe nde ya ko senga ke na frappaki porte na groupe moko na bandal wana na veni bula église mangembo wana Cap Musique orchestre moko ndezala ka bate tout ba bandaka na kazi na kombo ngana yekola pena ndule ngana kaze na kombo et pas boss na biso ya kini kesi à l'époque voilà na 99 na sali 2 ans kuna 99 2000 2001 na ye kolongwa na côté paredi ya Messi na 2001 2006 na yo longwa paredi ya Messi na participé na 2 albums compteur à 0 et album Aziza na ligne droite uno boka ouais na boka na boka na Ziza ba blue to boka na ba Ziza album Aziza wana ba sikilanda landa nde ezangai donc tozala na masala na tapis rouge donc après wana na 2006 na yo quitté na côté pas Didier Lacoste après 2006 2007 2009 to bimisi Bonyoma album Alboso Bonyoma o moninga na mobali na yo boma moto. On sait là, on te force là, ba fine out. Et on va saler là, on va comprendre déjà. On va comprendre, te baba linga ba kana mungongo wana Blaise ko. Ah, tout ça. Créateur. Tout ça tout ya ba voisin bazali, oh tout ça bena na place nazalaka quoi. Ya on nga bena o créer trop te. Tu ba zone tu ba manda warime ba yange batekela warime ya. Alebina mama nzoto ba bloko wana ba yebi ngo isala ba tout bien. Après, on a participé à un deuxième album, c'est que bien, et puis en 2012 ou 2013, 2012, c'est que bien, après 2014, na yo longo. Didier Lacoste na musique na ye yazika, bana kini na monde entier biloko tolambi yango yo bolingaka. Mabolongo, iye na mabolongo. Générique wana. Oh ya kayungola bala ye ona yayo tout anat animation nga batonga Didier Lacoste tonga babloko wana tout wana wana na 2012 après 2014 na yo longona nga donc de 2006 à 2014 na yo longona nga pa Didier Lacoste et puis 2014 na ba katikati nango na côté pas le padre Ferregola. Si les lois, on n'a pas Didier Lacoste en 2013. Après 2014, on n'a pas les padres. En 2014, si les lois, on a 2020. Donc 6 ans, on a les lois, pas les padres, on a la carrière, on a bon, on a sali, bon. C'est important pour la carrière, pour ce rétro, non? Voilà, merci beaucoup. Tous on a moi Simon Mouké et pas président Redi Amisto et pas président Didier Lacoste. Et là on est ça là le lot pour le ngwa qu'on nous a sauté qu'on a été pas na bango. Non, kolonga kuna eza na ndenga mabete ezaka ke mototo 10 jours au jour akolaka azala ambition mon même yo lelo o linga ke après lobby ozala oyo ozati mototo azana ambition na yeke Detinga et pas Didier Lacoste na kene vraiment mingi et pas Redi Amisto na kene ko yekola vraiment kuna passage nanga kuna na yekoli boulot nanga bien na prendre paye ya belé grâce na ye yango bomoni na bayoka nga na ba disque na ye mais on nga profiter na ngo mingi za mingi oreille musicale na savoir omoni faut ko yekola musala bien na yekola ki yango bien na moni pena ke note ça va et puis wa ko sala ke na qui démontrer on peut place mususu problème ezaki ke nazaki na batalent mususu ezaki caché ezaki pe le kamba style nazaki na combien na posa na variaka po kuna tozeli na style moko oye moko lingaki ala style mo linga ya ba se ben tara bango bata viva ala baguna ye alors
et ozo sala pas mutu faut que sala o ya lingi alors et na ko mona sko OK na komis ko na travailler trop na sko na ba bilo comme que je singa bima alors pour bima na faut no le place mo ba ko tikela nga liberté na meka ko exploiter o ezakati na raison vous mais yango wana yango na pas Didier Lacoste et pas Didier Lacoste le cas na persité ba mona c'est que bien do ba bilo loka o moninga na mobali na bino mo succès sala na mboko mama nzoto e ya ko loba ko toté et puis bilo loka ba ka yungola wana so na longwa kate nde boyoka yango te de pas Didier Lacoste ezapé parmi l'orchestre où il salake Blaise a démontré les choses bien à Congo que animateur moko Blaise caractère azabok a appelé danger pour gêner tout au bête na vie wana et Simba et ça ba succès na marka bena histoire nanga à partir wana do Congo bena ba compagnie que parmi ba animateur ba binsa ba tout Blaise créateur pas ça de passage nanga pas Didier Lacoste ça vraiment mingi na de na montrer siko o ni na yekola yango moni Simba bongo et après ya ko salake des alaka ke na moni siko que ça va alors il faut siko na comme siko ko sala ke o sala boulot et que ne pense la mort na vie sociale pour moni na vie ezakate ko sala succès mais o sala succès il va rappeler que age pour ça na mikolo peso kende il faut ko buka kata mo ndambo etika la OK un jour na lekaka na salaka ndule na gagnaka biloko na bénéficiaka na ba biloko ezatele le comme loka ba vie musuto mona ba sala ba succès kala mais ba ça tout va na rien zomona yelo kwa biso succès zalaki mais la remise qu'on a pour ça na comme appelé noté donc Blaise créateur yo donc ils n'ont vivre pe na cop nanga zomona ouais lelo grâce à les padres ba projet nanga tout na ba rêve on a tout na zala nango et na côté na les padres vraiment on a mané ko penser en tout cas et ça les manango et ça les vraiment dans les bons na biso te se fona sani donc merci beaucoup Blaise créateur à lobby à monument changement et pas le padre mais Blaise tozonga moi simamuke biso toyebi et pas Didier Lacoste il paraît tende bato balobaka boela mbongo abi po Blaise avant okoma pas faire rigola obetaka no babiloko na yo moko nani tango longo pas faire rigolo obetaka no babiloko no osala pe be mission bato musu bazala na ngo babiki yo oboya Didier Lacoste bi kuno banako lia bien te bon moni problème ezaki et pas il y a un longa qui pas Didier Lacoste na tombaki victime na zena borkeso na zaina posa na affronter alors babandaki plus mingi kubanga kozwanga et maloko ake babo ya ranking quoi au monde déjà à l'époque ngala zala na posa là qui pas le padre alors le padre na Didier Lacoste babandaki ko solo la bien bazape ba master ba ota ba wenge parce que monde que nga animateur de base ya faire rigola ya Didier Lacoste en pleine kolongo mbala moko na ke pas le padre bande fonctionner et puis à mon que azui musicien à moto ou qui azala qui ou bien lisunaye banine tout ça à éviter qui vraiment allez comment qui na ngala tal sape mando qui côté mususu bazo bengela nga bato wana bazo yete petit nanga na ko le bloquer alors pour na débloquer loko wana et comment il faut na sala et loko moko bona image nanga moko ba comprendre que nazala et pas ya Didier Lacoste mais après na longwa na tikala ngai moko nazo dépendre nanga moko ndo mona sala générique nanga na benga kango bar poto na sala pe clip nango na tia yango na télé na loa batu ba idanga ba accompagnanga et puis bato ba comprendre que Blaise alongwa comment ko ça makambo na ye et na tsona ba différentes chaînes na biso bato to ba comprendre que Blaise alongwa na tikala libre yango nde ce que sala pena ke nga na kutana les padres so pena sala ke loko na tende nga ke zala pe passer vous comprenez donc na sala pena générique wana po na longola ka image à place na uta bato ba mona ke na tikala la nganga moko na dépendre suna mututé alors na ko frapper porte place tout na lingi raison na ngoya ngwana kaka bo masola mbongo to ka boyela ka donc ce que ça mambalo kota eza makambo mususu parfois pe ceux qui na lobaka pa makambo mususu avant eza pe ko zanga ka moi ba sagesse mususu avant moni e mutazo kola azo ko apprendre ba sagesse mususu ma mususu ka makambo faut pas lo bango na télé to lobi na télé mutazo lo pe solution azalate ceux qui na lobaka ba die mususu ma banda munambu loba moni wana il y a 6 ans passé mutu faut attendre 6 ans zebele na bon moya mutu il faut apprendre mususu do muta koma na mukila zate alors ngala ko loba so te ke ngala longwa kuna pona mbongo pour la voiture, on a pour la boy non. Oui, c'est le cas, ça vient en tout cas dans bon terme.
on a sina sala ya yebini nga na sala pour na mouvement na ye nga pe na yebini yo ya sala pe pour nga à l'époque malgré nazo dépendre pas José de Nias lelo mais na comment préférer relation tikalaka bien na la temps souté ya loba wa sala nga boye non et c'est les canons. Voilà, merci beaucoup à Boyne Koloba, abonné au côté la polémique na ex patron na ye Didier Lacoste. Blaise to lelo et pas président Ferrigola. Blaise Aboua qui est pas président Ferrigola générique na bino mais et simbito et simbité. Blaise Aboua ba générique belé yozo. Non générique oya tour oya sikato na monde bozo bina mikolo. Mais tozo loba oya karate to loba ne pour le moment oya sika. O pour oya sika ça le quoi au travailler yo mon côté. Comprendre bon. Yasika par hasard yango wana. Bino mo bomoni to beta ki on a manière comme il faut. Et puis tout ça la clip ya qualité. Na boaka ndenge sengela ki na boaka na travailler ndenge. Au moins muto yebindule, muto yo ka pena musique très bien à comprendre que tout beta général na makasi. Na boaka pe danger. Donc le problème est ça que na biso bimi, ils ont pas besoin monsieur ce que bimi, na lo ba eloko mettre fort. Ils ont pas besoin monsieur accrocher quand espace à 2 semaines, mon bimi et accroché. Monsieur pour moi après 2 mois, monsieur pour moi après 3 mois, monsieur pour moi après 1 mois, monsieur pour moi après 4 semaines. Vous comprenez? Biloko na biloko ezala na ndenge et s'adaptaka na marché. Ndenge etambolela. Quand tu biso par hasard, tu beta yango vraiment. Na boa capé comme il faut. Mais problème est ça que bimi après 1 mois boye, 3-4 semaines boye, confinement est bandé. Et combien combien musique est bête matin, combien la mort confinement, coronavirus, c'est ça monde entier. Des années l'autre côté les qui ont en actualité apparemment Mikolo. Donc le monde entier va tomber victime à malade. Donc mon tout ça a tenté à s'intéresser par forbiage, na live, na belé, comme minute au monde déjà dominé la corona. Et quand même tu tombes qui victime, il y a corona na générique na biso mais beta ma bien tondo ça la promotion bien ma pas 1 mois boye corona bimi ba tout ba parler ils appellent raison et ça là qui est étouffé gaz ya c'est trop dit simba c'est trop dit parfois yo zela qui et répondre ndenge moko na ba 4 minutes ndenge ba a b la ka ndenge beta ndenge ba toujours bien na facilité ndenge ba générique ba chele oui ndenge ba bloqué belé beta mais moyen et attendre niveau on a ils alla quitter pour tout tomber qui déjà victime ba coronavirus ils a parmi ba raison op ça qui est bon actualité na biso. Voilà mais balobi dans générique na bino ils ont là la ndenge acoustique na bino pe lali parce que bato musu balobi que acoustique na bino est simbité bolinga bocha libaya na Zénith fallait tout Olympe fallait tout beta fallait beta bité beaucoup de capé bon monter bossa l'acoustique bon monter que simbité acoustique na biso na concert au tangi combo au bango ba beta qui rien à voir bango ba beta da concert na bango biso na sonne parce que na marché bozaki ne lo côté bobité tika to boka acoustique tozalaki na par hasard tozalaki na par hasard bano yo kana excusez tozalaki na par hasard tozana qu'est-ce que j'avais dit tozana ba œuvre nyonso le pas dans ça là pour écouter te musique ba yoka kango kaka ezandeka ke stratégie na biso ezaki ke na moment o ya confinement ba to bazana bandako falaki kozo omote eza banzembo sikata eza te ke to sali nzembo sika non nyonso eza banzembo ya kala asalika remix na ngoma na version acoustique et sali ba to bien na ba parler koyoka so voix ya faire rigola na banzembo basi ba yoka mais na moi ba niasse msusu na moi ba style même style kaka mais moi changement ka ba nuance ba talaka ya za grand chanteur tu comprends et différence dans ça ka ke blo moi mike ils ont ka banzembo ka mais version acoustique ils ont bon petit na minute ya ne loko te ba zo yo ka ba parler na ba mike wana lo acoustique ça na confinement oyo et loko nini bimi o ba batali yango trop koleka acoustique na biso ni na fallait zo kanga ti siko ezobeta na lobi boye yebisanga na moment ya confinement na nga sabi miselo ko moko boye batu na poto batali yango mingi ba sepe na makasi lokola acoustique biso to ba na moment ya confinement to linga kite to tika ba melomane na biso na ba fanu ba consommer musique congolaise malgré batu tout bazaki na ba parler
mata bana banda kume bozwa temps ya koyoka ta acoustique na version ozoka te chaque chanson bande koyemba awataka kombo ya coronavirus tout le monde confinement na ndako awa lancer pe message ya confinement na ba parler eza longo ka eloko moko boye po bato malgré bana banda kume bolongo na mo ba stress par rapport na voix ya les pattes et ça là bato tout bien dans un moment où il y a corona il y a des locaux côté bato ba meki ko cha même na YouTube même na ligne même na vente en ligne même ndengi kaka ne bateka kaka ba biloko wana ba o mutu mwa bimisi loko asika eloko moko te oyo bimisa na oyo o bato batali yango mingi koleka acoustique na moment confinement ezate eza na ngote kasi na moment confinement bato ba bimisi loko asika bazati biso to salaki acoustique na biso esali bien na ba parler ba tout ba yambi yango bien otala ba vie nango pe ezokende bien o mona ke bato bazotala na ba vie nango vraiment kotala na ba vie nango par rapport ya bato mususu ba vie nango eza mwasi il y a 3 semaines tokomi dana ba 10 000 non 10 000 te 1 million n'est-ce pas 3 semaines yozo mona ba espace à 3 semaines. Semaine on a 900 000 et quelques. 1 million. Voilà 3 semaines. On va ça va 2 mois, 3 mois, 4 mois pour naviguer. Au moins la bataille est trop. Bataille est mingi. Combien tu as 1 million là qui est bataille. Papa, biso le bela ba vie mingi te. Na nga kina meka ko expliquer ka ko mona ke. Ya ne lo côté bimi na moment confinement, on va ba suite ko na mingi lo ko acoustique. Lelo kunzardo azongi pas shetani gola ezobangi soto ezobangi soto pour ni va tout na question oui pourquoi kanga fona banga bango pe bako banga pour babi ke Blaise créateur azawana ezaka ngate na banga pourquoi yo boa kit boka na bango bobana boka be nyonso tout esimba ngana boka na bango te ngana yana kuti kunzardo ozolongwa nakuti besa longwa ngana une époque na ngai 4 minutes tozobina na facilité Jésus de niase mbanda leki ngana nyonso bolanda kitoko na yete abelaka wana zaki époque ya Blaise créateur banda kitoko nani tabela kasit wana pesi je mususu mais na koti yoka place yo bandai ngana ina kuti bangote ngana kuti unzaodo te na kuta Bercy te na ya na kuta nde bato mususu mais ngana ye na démontra les padres apesanga mandoki apesanga ba mot d'ordre na bossa comme il faut et puis na sala mission na ngai concrète bomona bino mo ndenge na beta 4 minutes on sala bato bien na ba parler bango bazala te pendant 6 ans na ngala évoluer na ngaka ngamoko bango pe bosala ba vina bango libanda ezandeka ke aza frère na biso ayo comprendre que ba fanzela kendaki et donc simbité na makanda ndenge makanisi na ekanisaki poza mutu obiga na longo na sala loko bomo parfois projet ozaki nango yango te parfois ozaki nango alors amonaka eza parler na ye les padres za père na ye eraye ezambala liboso te les padres azong sabato azong sape Bercy ngana ina kuta Bercy te Bercy azonga batuna tunanga makambo Bercy aya to boka na ye ileka bien alongwa le susu ngana tikala ndemo pe frère na ngazongi ngala ya magana ngaba tutu ozobanga arrivé na kozonga no ozobanga ngote loko e bank sanga te bango kutu pe bako banga nga po ni kanga na banga po nga na za Blaise créateur ba bayebi na bosaka nga danger ya loka ozaki na ndako moko boye ovandi osala ka bulono bien ba bayebi mo na parler après bo biki nga na kei kokendo ki wana batu musupe baye basali pi bulongo so bien lisusu makasi koleka ozo comprendre alors eza sulu kwa ndongo tika kanda kote e oke yeba dai batu musupe bayaki bakangi pe coin panda ba ne yo zaki te bazo bosé pe danger alors yo zongi eza sundongo tika kanda ko liboso te alors nangai na moto azongi na moto aza déjà na za na problème azongi pas azongi na force mususu peut-être yo yebi ndenga azongi na pese exemple moko bato ba otala émission ba comprendre aza frère nanga toza na problème na yete ngana acceptaka ngana yambaka ngande bazwanga na cause jalousie mutu te pour mutu mo bazongi ici vous comprenez ndenge bazwanga ndenge pe bazana droit ko tout le monde azoluka musala konzada za la mona ndako arrivé na ye bank sangane loko moko te ngai na zala kande preka na boulot ngala chaka ndeka boulot na nganje omoni na vie so za complexe eza mandoke ba faible vous comprenez il faut ça trop si na yo ngai na bika ke nozo yamba bato tout bazoya ko kutanga to sala boulot pour ngala za déjà na ngwende
donc pour moto zo okutanga il faut nde abosser 10 koleka moto akuti pour nga naza na ngwene na bi DG alors moto azongi ayo kuta DG zande mususu il faut lokasko abosser 10 koleka sko moto ça s'imposer vous mona mazane frère nanga to sala boulot ba to sepela to za na problème na yete to za bana tata moko ezaka yete to na ba animateur ebele ba boka bien orchestre zaka konza de te ezaya yemote barite nzele bazali ba boka bien ba chapitre to boki na ba par hasard bazali ba tubidi bazali ba mbidika bazali to za ba animateur ebele to so ta ba neuf ngana za wana siko talasko ngasko na kumbela ngaje. Mais Kunzardo azongi mo ngote mamnyo tezonga na maboko na ye. Nani ngoko na kata polémique non polémique te po ça vraiment détail. Bon, et qui est vraiment bongo. Au moins ce que le sala ke mutazo makambo. Ezalaka musala. Nakosi pour battre mutu moboyi. Okolo banonga dazenga danger. Mais pour ça la ki danger on ebana kaka na musala. Ngasko na mama na bosser. Ngana parmi bato balinga défaite. Ngana parmi bato balingaka te équipe pola. Ngana parmi bato na lingaka te muta boka kolekanga. Ngana lingaka te muta sale loko mo elekanga. De ce que les kinga ina rolala bien te nga pe fona sale loko moko ya danger lekaka wana. Donc ngana mutu mobu donc na donc façon nga donc et puis esimba. Donc ngana lingaka kutu te o mutu moko ya tsenga kao jamais na peut metaka. Vous comprenez? Vous montez est-ce que ya fort ngape na che force intérêt orchestre. Donc c'est un poste à boulot. Avec Kunzardo, un bon animateur à bord bien, à salape va boulot bien en mouvement, malgré Kenda, Mazongi n'a pas l'air. Parce que c'est important, il faut tout ça, le boulot à Sika, dans le bon mot, tout ça là, vous devez comprendre que Kunzardo a Blaise a sans polémique. Ils ont polémique, sans polémique. Vraiment, merci beaucoup. Blaise créateur, na génération, nos animateurs, ni nous aboua, kakamaso aboua ki yobangi. Baka yaka laté bayana bino kalaté bat na génération no vraiment quelle génération ngala bando boka na 99 et ngala zo boka Bill Clinton na boka na wenge na batu excusez et ngala j'ai pas dit et pas redire miss Bill Clinton na boka na maison mère c'est le Oscar ya na ngala maison mère tout ka loge pas papa chéri j'attends ici na zo boka batu wana tout bazo boka na borkesse na bango je sais que tu peux pas venir ceux qui tira pays batu wana tout ba boka brigade à l'époque azoboa ke pa vena biso kuna bon yebisanga siko ba kérosène et pas kuna bon yebisanga siko ba osko ba bimi lelo o tanga lelo ngasko dala na 9 déjà 2001 nasina boka da compter à 0 ba animateur tout na tangelo wana ba boka na orchestre wana ba pena ba leader te ba longa petit Merci mwana yete Kunzardo yete nani o yete ba compter à 0 vraiment en 2001. Voilà, merci na yoka ina mte besa yoko bima na 2006 2007 c'est ça kana si bayo batutu bayebi premier générique na ye et ça l'a fait succès ngana yo découvrir Bercy moi na générique wana na 2007 na kenda kina fait ba à l'époque yango wana mais wala ngada na ba 2001 na sina beta da ba compter à 0 génération nous allons ba Bill Clinton 2001 2007 tala siko vous mona wana tala siko décalage wana au changa neti na banani ba oya lelo o bazoboka bon biso zoboka ba animateur mais il y a ngala tuni yo musulu ba place au classenga naza wapi tenga so longola ba Bill na katikati kakawa na longola ba onde nini mwana longola ba wezate tuboki na bango ngai no sa ba succès baba mama libala ngai na ko talibala kwase obali na linga Jocelyn Kialuta Nyangwa kami début à la fin ba kayungola wana notina ba compter à 0 ti ya bazala ite belé bazala ite abusiko na oza wapi yebisanga sunga na zo bate yo mo luka place ni o changai soko zui o yebisinga yi soko yoza liko na bango na ebite ngala peso kaka ngala peso kaka référence nanga na peso yo pour vous avez pas calculer kaka yeba ochanga wapi setu mais on peut to calculer to tali ba siri wana ba Kunzardo bazalate ba Bercy mona bazalate ba ne bazalate na soki yoza liko na bango to loba na boyi na ba tuté ngala pesika ba référence nanga non comment net bato so ba benga ba Bill Clinton ba vie na bango do
et pas nos bila collègues non parce que vous voyez génération moko na ba tutu ka luji kutu collègue ya musala ezandenge mususu na par rapport à âge vous comprenez âge tokoza ba collègue po toza musala moko mais âge peso compter na lobité ki soki ndé nini nga na pesi kaka par rapport na nga natali sio kaka ba série na nga ba biloko nini ba tana nga yo mosko uzangi kutu na place au changa vous comprenez hein yo moko ale chakupewa tala makambo ale chakupewa na Belgique na Bela chakupewa ya ba ale na biko Holanda biso c'est alo place ni ya uchanga donc ana voilà merci beaucoup to comme d'aprochiter mais lelo bat ba comme finga shetan go la papa Hervé bat bazo finga lelo fingi faire zunde lupemba tata yona ndengo finga faire zo lupemba kombo le pas de so tanya mo te bo kate batu tu o batanga kombo batu tu batangi kombo le est-ce bige moment batu tu bana ba confinement ba coronavirus pas ka sibir makasi na kombo na ye wana mutu to zo azo diembela mutu to aye adiembeli mutu to aye asimbi ozo na vraiment ba perception le makambo batu na ngo betela mabako te pona makambo yo okofinga no pe le pas de ça pe lote bande ofinga ta lelo petit lobi ba kate yo mongo o mi BBC na CV oyi benjiri mu ba kofinga musu se BBC le ba CV ya ba musu ba respectaka yo ba mona na bango na ba ramo ko boy so ba mona ka dans les vidéos boy kaka oh ele ke la kuna ba donc o mi BBC le CV yo moko na ye oh ba wele nini ibani ndeni oh na oyi kokani te bo ba wele la nini ibani ndeni enta BBC le CV na musique ya moni tolina so lo ba mamba te ko tanga pe ba komba ba te ngana bela plus mingi makambo na biso moi c'est que bino bobanga ba parce que bango ba otanga na ba kombo na bino biso to yebi nini tozali c'est que bango ba mi yebelo bazate yebi nini toza ngana beta ya pas faire rigolo la maman parmi orchestre minene ya Congo e voyagaka o ebimaka o ba stable OK non tala ke le peso na longue pas les pas de na bo orchestre za na ko finga orchestre tout est pour ezana bato bangajaka ba vivaka wana mona mutaka na mulaya singana mais biso nde toze pas les pas de boy toza en première classe toza na première niveau bon na premier niveau te parce que lobby a moi le so ko tanga ba meilleur orchestre minene na Congo o bazo o ezana venir o teso na 4e pour ba te belo zo mona wana le lozo mona to ba non pas de la forêt Jibin Piana président Fali Poupa tozu Abina Filé tozu c'est orchestre tellement ça na ba musicien ceux qui zaki ba orchestre te banga banga ba musicien ceux qui pe bana ko tambola bien tende ba musicien na to basani ba longa je simba na ngote comme orchestre na to eza na bato eza orchestre et je tambola na ba norme na bango bazanga ba bazo vivre ba sa pe vina ba ona o bazo mona na ngo ngana ko yo finga orchestre na télévision te batana tout lelo na Congo ba ibi place ni ba chaka orchestre à l'EPAD d'autres on a place moko boy ceux qui yo jeune moko chance vous bete pas faire rigolo là les amants grâce moko boy surtout sur une équipe A oh benaki otika la tête je le vois ba biso et ya boto moi tozali donc vous en dans les bons pour envier sonner au sengani pas final ouais ba fan nanga base la première soin déjà pas tout mais ça par hasard tozaki en plein studio to misa ki par hasard ka pona to c'est bon dimanche simbité na pesi yo ba réseau tout yani loko te na minute ko leka et puis na moment où bazana ba parler mais c'est mon autre so yo qui a côté na studio bi album et ça le succès même la photo même l'Afrique azati vous comprenez parce que biso da mambo par hasard ko lo ba ko tout ke simbité po na robo ya yango pour na sina talisio ndenge nini par hasard et souffrir ndenge nini sibi ba mikakato nini kutani nango mais tous en plein studio toujours ça la première soin na album na biso oyo international world oboka ba papa ba betaka cheki bari show me na way fa ale kala lendo ba style wana obomona ba style wana ba vele so baloka panza obomona ba mettre games ba zorgenya na molelo ba style la musique wana yango nde les pas de réserver ba fan na biso ba fan tout balinga la bonne musique dans le monde partout donc il va comprendre que pas dans préparer international
moko eza ya rumba ndenge ezalaka ebima nyonso nzela moko toza vraiment cheval. Combien de génériques? Bon, nombre de génériques nayebi nanu te mais biso na album plus mingi tozalaka na ba 3 2 soki eza album tonavigaka na ba 3 génériques be 2 génériques wana na album donc bato bazala pena décide spécial na lopango mokonzi semaine passée bomona ndenge tie ndenge bato balamuki tosaki oka na YouTube bato tuna mikili d'accord batali bazo juger ba bulonde to ya par hasard na biloko wana boka ba biloko ni na présenter bino loko ba jili mwana mabe donc ba biloko loko okolianga nzoto eza wana mikina biso eza biloko asika wana eza ba secret-mer na chaîne na biso monde to bimisaki yango mais eza ba secret ba biloko asika ça nazo préparer pena conséquence la fan na biso bozala décider donc ndenge ka to mesana se pesa bino ba critique na bino na ba remarque na bino to comme la biso to so yo ka to ça de façon que bozala satisfait. Okay, merci Blaise. Moi tout petite question na tout na avantage tout désavantage ni le côté dans la musique. Bon, pas d'avantage pèse belé. Pèse belé, avantage pèse belé. Les autres mais belé. Et belé mais bon. Yeba ke na vie ya moto okolingaka te ke mamunos te zalaka boy mutazalaka boy ya kitite amataka te zaka nzambe biso bato to ana droit ya kuta na ba désavantage nde lobi wana désavantage to ana droit ya kuta na pe wana ba avantage l'état to zo vivre na mokili même atoza millionnaire okota kana likamo bezaki avantage na yo mais ebomi yo okota pa le kamsu pa et puis super avantage de la vie c'est comme ça ton navigara donc Léo ou na suka nde tolobaka to na suka vraiment bozaki na besoin ya Blaise créateur yoyo Blaise to komi na fin yo mission na biso moi quelques personnes numéro de téléphone et ça va bien. Comme tous en plein boulot à studio numéro de contact na les plus 243 89 53 79 013 plus 243 89 53 79 013 bo Blaise créateur to beta masolo et tangami pona dédicace to poser la pose ça remarque conseil au bengi pour la salutation nanga qui na niveau Angola pesi mbote na Weston Chivundo congolaise na maboko na yo mutakoboya zate Weston Chivundo pati mambolo na Angola mbote nanga na héritier mwa na Angola Elvis Infulama force tranquille Elvis Infulama na Luanda wana Junior Kimpolo Farel Moyaya mbote nanga na Joseline Kialuta fille de chance femme d'affaires mon boya ko dépendre na moto quoi bunda bena ye moko donc tantôt kwenda vutuka Kialuta ba Joseline mbote na yo mbote na Nadine Mboyeli pasa mbote na Irène la Palmarès mon poto solo mbote na Yolanda Cassandra fille à Paris Yolanda Cassandra mbote na ngana Alesha Kupewa mbote na Rigondo Mbasi mbote na Isaac munganga na États-Unis munganga ya Isaac mbote na ngana Grace Malulu na États-Unis Hervé Makaluji Sandoz machine d'ambiance motema ya Flore Okito Chibangu na États-Unis mbote na Vienanga Pamphile Babaka 5 na États-Unis Pamphile Babaka mbote na Alain staff langa sur États-Unis maître Ben Sulubika na Londres mbote na Leonardo Miss Colon Koma mokonza plateau de 15 mbote na Venanga Papi 6 mbote na Mike Longange Mama Serre Longange Rekilumbu le Baron Serve Mieko Boze Belé mbote na Lembolele na États-Unis mbote na Patrick Chiswaka na États-Unis Boza Tala ebele okana ko bana kolobawa to bandi pe kolemba mbote na Chancel Mbemba l'international mbote na Venanga de Gaulle Mata mbote na Bera de Prince des Amunda mbote na Boza ebele mbote na Junior Mpia Mapuku l'international Junior Mapuku international Grand Jogo mbote na place aux allées et puis c'est tout hein. Voilà, merci beaucoup Kakande Tobana Tokoma na suka. Là je vois mon boss la patronne merci na confiance na fidélité oyo pesingaya motema batu ya aimé chacun balobi merci quoi bino soki boyi ba ona mokilo nzambe bino bolinga ba ona oh merci beaucoup na Odette Lessa, Mifi Lessa, Nadine Kialuta, Joseline Kialuta
Keluta, Irène Keluta, papa Karim Zanga Diza match. Babi Frida Niebo, Nene Nzimbi, la brésilienne. Balobi Niki Soka, la patrona. Doris Mwamba, Tonton Mimi Alpha, Tonton Mimi Alpha nakati à Bruxelles. Babi vraiment donc azara nakati à Bruxelles bambote nos places aux Ali fondation ils ont quoi Guilou Touangou donc bo s'abonner massivement babi Christelle Ngusu ko bo santé ko s'abonner Austin Kabo ko bo santé ko s'abonner balobi Rosie Mboui ko bo santé ko s'abonner ngana bino to kutani